revendiquant au Kamois avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Na bandeko nyonso na pesi bino pe merci. Nzamba pambola yo papa Jekoko. Vraiment ngai na mona makambo ebele pona yo. Pe na bandeko mitungisa manazo mituna est-ce que papa Jekoko abota mapembe? Toi abota mamundu. Lelo penza na yeko confirmer que papa abota mapembe. Nazali suna doute ya kotiate. Donc de père et de mère. De père et de mère ya pembe. Nzamba pambola yo papa Jekoko. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Monante Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïba Lingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Voilà, comme promis, chose dans la kaki, yango est commis. Tout le monde mingi té, et ça lango té, tout le cas base comme les mauvaises langues bazoko interpréter. Ezali ndekonanga lité akanda za mutu. Azane pe lecteur nanga li mettait tout à moi mbaté maza mutu, c'est insemblable comme moi. N'abi pas sa prison, j'ai eu à faire 14 mois de prison pour un bête message WhatsApp. N'abi n'engue prison zala. Maintenant, on a appelé ça comme conseil mouké. Prochainement, on va revendiquer. On revendique au Kamois avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Maintenant, on va la façon il faut qu'on dose mouké pour finir la sauter. Réussir peut se dire que ma camarade finit à te bon. Tout ça, attends, on va sauter. Mais ça, moi, conseil mouké. N'est-ce pas premier temps, bande qu'on a vu ça. De qu'on a vu ça, on a eu. À autre comme à y pour qu'on pas n'anga si beau, bah y a pas faut qu'on aille. Bah outil na prison après avoir passé moi séjour moi à Mukekuna aye quand même qu'on peut s'en merci na été chose dans le Cameroun nga si na lobby nga Vraiment na ko kozanga te ko pesa kulutu papa na biso Jekoko merci na osali dans l'ensemble bête message WhatsApp na bi ndenge prison zala maintenant on a appelé ça comme conseil mouké prochainement chose on va revendiquer au revendiquant au Kamois avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse. Maintenant, la façon il faut qu'on dose mouké pour finir la sauter. Réussir peut se dire que ma camarade finit à te bon. Tout ça, attends, on va sauter. Mais ça, moi, conseil mouké. N'est-ce pas premier temps, bande qu'on a vu ça. De qu'on a vu ça, on a eu. À autre comme à y pour qu'on pas n'anga si beau, bah y a pas faut qu'on aille. Bah outil na prison après avoir passé moi séjour moi à Mukekuna. Aye quand même qu'on peut s'en merci. Na été chose dans le Cameroun nga si na lobby nga. Vraiment na ko kozanga te ko pesa kulutu papa na biso Jekoko merci na osali dans l'ensemble soutien o euta qui par-ci par-là na bandeko nyonso na pesi bino pe merci nzamba pambola yo papa Jekoko vraiment ngai na mona makambo ebele pona yo pe na bandeko mitungisa manazo mituna est-ce que papa Jekoko abota mapembe? Toi abota mamundu. Lelo penza na yeko confirmer que papa abota mapembe. Nazali suna doute ya kotiate. Donc de père et de mère. De père et de mère ya pembe. Nzamba pambola yo papa Jekoko. Merci. Merci na bandeko nyonso. Merci. Prophétie kozanga te papa. Kaka kuna na kati ya prison tangu na lali. Nzamba zola kisanga papa Jekoko. Papa anu ezo sila tozo kamba.
Merci beaucoup. Na ville à Kinshasa oyo ozo kamba. Merci. Kalate nzama memo musika. Merci beaucoup. C'est le papa. pasteur Lité Akanda. Merci au Kenokopé mami ya kolobezate mbala sibakane na lobby réseaux sociaux là tu auras le caméra air mo pesa ka moi pression mais continuer ka musa non na ko mingi na za air mo suna fani mo stress mo nini na landio mais ko finga ka société concert muke. Merci à Lobezaki na kolobate awa na yaki ka ko remercier papa. Merci beaucoup. Bozela ngai dans 72 heures 3 jours kaka na pesi bino mercredi to kozala na conférence de presse oyo ko permettre que to lobasiko maloba ebele na mbala moko. Merci na presse ya ligne nyonso bazo soutenir biso ba artiste et comédien Nzambe apambola ANTPC mobimba na soutien na bino obusalaki pona ko soutenir artiste Lité Akanda. Merci, bonne soirée. Nena lobi kaka yo opesa nga merci na ndako na sepeli mingi pot mingi bazaka na culture on a terre opesa merci mais na sepeli mingi. Nzamba batela biso merci bande na biso. Papa Francis Chibalabala likofi ya Changu tata pambola yo ADG Riki Mwamba toza wana papa Jekoko Nzamba pambola bino merci. Merci beaucoup. Abed mutuna yo wana le lagi mingi yo wana comme libre. Merci beaucoup. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to bengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour pouvoir à l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire des benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier. Bolanda. Ezaka moko. Kumu Africa TV. Bon s'abonner belé. Merci à la population, abonnez-vous dans Kumu Africa télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Kumu Africa TV. Bon s'abonner massivement. Baye Balingara Serge. Bon s'abonner dans Kumu Africa TV. Les grands biens. Bajango to bini na ite ko mama bamutankalize bon mama Maria Monsanto kita baladi mama de bébé mama qui va vite mama yo mon gozo monde même les politiciens
Plus esthétique que les autres. Chante Myriam Kija de Bundes, Lekia Mama Versas Latine na Grenoble. La Baba, Webika Mwa Tanzambe, Rumba Batula Ina. Bolingo nanga na pesi yango na Myriam Kija. Ebele basala stage na tima nanga baishua. Susia motema nanga nazala sepene na yo. Mera balifanto nanga olingo nanga na beteliri tolo nyonso yanga na yebikeza yayo oba jaloux basuki na bango mimi alingi nga lokola guitare bien accordé Love Luciana Vie Bilele mimi alingi nga lokola guitare bien accordé arem azoyemba ngai olingo na pesi sheri bolingi bopanza biso po bozwani nyango yende Mama ya bana na ngai Nanette Luciana Yolande Belis Christian Mbala Darlin Mokondia Are José Agua Mimi Kija mama Les Ekozi na pona seyo Mamotema na ngai pona seyo Olingo ya ngano suka lopete na musapi Oyekangi nzambe moto akabola Oyekangi nzambe moto Le master Aristote Pierre Bliss na love egala olingo na biso lokola bafumi oloba na litoi maya miso apesi elobelaka soso eloko te nga nazalaka soki ozolela nga mpe nakomi olela Yvette la Baba Toms Delis. Non, c'est parce que c'est doigt à une racine liée à ton amour qui est dans mon cœur. L'ingénieur est Chadaluta. Bolingo efandaka na motema Mama Versas Latine Motema na ngai pona seyo Bolingo ya ngano suka lopete Mayana Nzambe moto akabola Nzambe moto akabola Soki ozalaka locataire okoma mama motema Mayaresa lovoyo Eugénie Mabé Fonctionnaire à mesa na kosilisa Chaussure intérêt salaire le 30 Pekisanga kolia na mesa mekopekisanga na sanité Miswe beta tolonge yango emonaka mosika Menga mokongo na sima neti lelo Tumonana ti ngai olingo na pesi sheri bolingi bopanza biso bobozwa nini yango Yene Mama ya bana Ornella Manel Love L'amour Chéri polo nazokufa Olingo pesanga nazokamwa Walai nalingi nakufa Bebe na ngai Mba jaloux basuki na bango Ingénieur Trandé Edwige Kapwiku Chéra pekisanga masanga Ngana pekisa ye sikre Seke tomela mai
Bert Mouki, sois tolérant. C'est que tomber la maille. Viron Zambi, Komo Africa, Papa Alex Luau. Par respect, appelez-moi tonton Arène Nguela, les grands biens. Obengelanga, mais c'est la bise. Prière, Miawawana Yassi. Ingénieur Doris, Mamona. Babi quoi ma patience, la baba. Rolly Kondo, mon habillère. Jérémy Mokoko. Hervé Iduri. Kiborantama. Nana Pilipili. Fabrice TH. La Biof. Achille Nzita Mobaya Pembe. Baboufina. Maman Mi José la baba. Chéri Polo nazokufa. Olingo pesanga nazokamwa. Walai nalingi nakufa. Bebe na ngaye. Ngaye. Mba jalou basuki na bango.